Il fallait que nous la grande salle de monter. Parce que Mikili, mais nous avons concert mon beauté. Là on va vendre pour batailler. Seulement danger. Nous avons arnaqué dans les lits. Comme il boumouné matama balili. Hôtel ambulance boki mawa. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et Yei Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Mwana changu mwana njili oyibi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otina ba koli na ba chance moko boye banoti la koli mona 2004 ti le 2019 koli yango yate oyibi ke eza la ngapa agence eza ka moko ana chama na njili na Saint-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les autres les commenter mbala moko papa ni eza kule liseo donc c'est moi c'est magasin JB service eza kaka on est sasa de mais ça ce soir kuzanga kuibe eza diwe mbimba JB service soko kena Brazzaville eza na kati ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya Maya derrière mo kuza wana ya football modité maman dit ayenzila moko na biloko maman dit oui naenzila mona biloko tokoma elobi toza a pona vino tosa musala pona vino anja mundelite mutu muindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu muindo me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo ibatu bazolobaka leka papa Bonjour mesdames et messieurs, merci de rester branchés sur Congo Promo Télévision. Dans cette émission Excellence présentée par Scotty Kabalou, la justice de la presse. Aujourd'hui, cette émission est réalisée par Christian Bouy, le professeur. Et puis, j'ai dit merci au boss de Congo Promo Télévision, lui c'est l'ingénieur Afingindu. Donc depuis les États-Unis. Merci à tout le monde. Au Bobonego, donc vous nous avez soutenus depuis le début de cette année et nous avançons mollo déjà, mois de novembre et bientôt décembre. Vous êtes toujours là, branchés sur Congo Promo Télévision. Nous vous remercions ensemble avec cette équipe de Congo Promo Télévision. Je dis merci à Rodrigue Nzolo depuis Canada. L'actualité nous oblige. Formidable, donc cet album très attendu, tant attendu de Wingé Musique à Maison Mère de Weranson. Formidable Oirobima déjà le vendredi prochain. Donc cet album avec de multicolores Weranson a reproposé encore Méloman Naé, le mélomane de la bonne musique. C'est pour cela aujourd'hui on est venu voir, parler et comprendre cet esprit de formidable avec Arnaud Bassélé. Donc Arnaud Bassel et donc nous voyons donc dans cette émission Excellence à l'écart moi plusieurs fois, donc c'est vraiment une habitude de cette émission avec lui. Nous allons passer des très bons moments, donc là je vous invite de rester branchés sur cette émission. Arnaud, bonjour. Ouais, bonjour. Bonis. Ouais, santé bien, santé ma pépélé par la grâce de Dieu. Les gars au bon abisso qu'on a les gars qui vont s'embêter quoi. Et quand des alara travail tout Bobanda qui va studio, il fallait maintenant bon attends peut procédure à clip et aussi le côté bon ça toujours ça va clip mais enfin quand même formidable sort déjà prochainement la semaine prochaine le vendredi prochain et tant que Yomoko Yebieza votre
premier opus au babin ngabino pe génération formidable roye bisana bana kinini et vision ni esprit ni boyno na formidable. Ouais, donc avant la bande, on a ça tous les fanatiques, tout le Big Boss, le roi de la forêt, ou la maison mère. Au peu Arnold Bassé, les mélancoliques. Les babing absolument Mikolo, donc les babing Mikolo, tonton formidable. Donc formidable. Tu es une innovation dans le sens que par rapport il y a visibilité quoi, mais par rapport il y a stratégie, musique, les rois de la forêt, donc ça l'a trop, ça l'a déjà style d'habillement tout est dans le micro les araques, gondo, les papas chaussettes, n'importe quelle chose, shorts au lata, n'importe quelle culotte au lata, chaussettes n'aura na makolo, na li pasi na yo kaka. Kolo kono pe ba pasi mo so ya ndenge nini te, donc li pasi kaka ya propre kaka o ebi kaka so o lati na yo donc qui na quoi. Et en plus to zonksi sou idéologie ya banzambala. Donc tu as son idéologie en plus wana Dubaï et en plus to yesu sou na idéologie msusu zaka ke to yesu sou na idéologie ya kuyemba nde pour battre tout bakoma kaka trop makele les trop to yesu na mamba kuyemba pe les rois de la forêt a yesu na ma a pesi sous chance na animateur donc to na donc to songi sou bilengia ya basola bien. Mais comparer formidable, hier j'ai suivi de plic sur le plateau de Papi Mboma, qui est par rapport à Wenge Musique, à Lelo, à lobby, Banama il faut pas travailler, Banama il faut pas payer ça apparemment, boutique oui rançon des charges nuances par rapport à la génération de Bango à Wenge Musique, à Bino est un peu moins trop faible rôle au faible par rapport à quoi? Par rapport à la façon, il y a un bango, il y a retravailler. Pendant retravailler, il y a succès, il y a une musique, il y a tawana, il y a bino. Bon, on a le bagage mambo, on a la talaki, voilà. C'est mieux pour de l'émission. Mon élélo, les Singa congolais, mais il faut différencier, bon, faut différencier façon de vivre autre, vivre à l'époque Mbok ezaki bien, na lelo ndé Mbok eza bien te. Omoni les gens mutum solo baké que les rois de la forêt charge. On dirait tant bon bagi orchestre wana. Tant bagi orchestre wana, bagi ko baksa sous les rois de la forêt impact. Non, même pas. Les rois de la forêt ndé tasala bango. Après c'est bango chance. En plus bango ba beta musique ya poto eza. Omoni ba beta musique ya poto eza. Tout beta musique ya poto eza ti. Omoni ba on beta musique ba CD biso beta musique lelo ya ba téléchargement. Vous comprenez? Oui. Donc d'abord tant que mon talegi dans te fallobi que bana me ba travailler ba oti que les rois de rechargement yé mo tam sous ça pour se différencier te façon tout ça lelo na mboka na biso. Vous comprenez? C'est normal ba lo ba bon. Ça peut même ne pe bon ba salaki. De notre peu ba Bill Clinton ba fait na biso ba faire école là ba JDT ba bindombe ba nani ba mabiala. Vous comprenez? Bon tout ba saki ndeni. Basaki ke wenga na kufa. Omoni mutu na mtaka na idoloshi na yalo ba ka ke na ndingi na ye. Ke wengi kufi travailler te Bill Pandoro biso na wengi na biso na deni mater wengi le komi 4 animateurs 5 animateurs. Comprends ça langage que lui. Comprendre nga siku na ndenge ke ndenge ke nga pende na ça. On comprend nga pende na ça buna kolo ba peke wengi na biso le ke wengi na bango. Na nini peut-être par rapport à par rapport à ton travail. Par rapport à ton travail. Pour nga ina ba c'est mon répétition na ka voka kileni pourquoi on est ensemble non plus échangerait na bengo nani papetoni exe na bengo nani et kalisa be misebele nga na fanda boy bu à l'époque na wenge kalise bango mais nga na yesko maison me ba faut la pena nani no sala ngope nani te café room mutano ima au café room mais café mutani na wenge parce que lelo na wenge nga na imba ba plan wana na palola ngo café room pa palola ngo so nga na ba on ba na travail avec muki
pour ngai ne na oya na olongo na ba vocal wana o bango ba no compliqué bango omoni lo na lo bat donc mutu mta na wenge na ndenge na so habito tsiki la charge nga mande na zabe na report na ko porter un plus dans la maison mais ça travail na nga savoir faire na nga comprendre tala mo lo na lo ba lelo mo yo mo mission so ba lo ba ge biso dans ça orchestre te mutu sala maison mais azalati mutu sala maison mais c'est big boss le roi de la forêt pour ngai na buta na ngo yema na pa na biso atana ndo yema na ngande na ndeko yema na pa na biso mais tango nga na maison mais yo au contredit maman faire lo ba ya nani faire aloba ni faire aba biso to sala wengi mutu to komo le kaka bongo ti mutu bango tu ba koma ka bongo ke biso to sala wengi mais bobo sani ka yoka kolela bana omoni sikoyo omoni lo bango yoka kolela bana obosani ke bino tout vous passez par yoka kolela bana le roi d'Afrique ta bimisa bino omoni esala ke pe passi esala ke passi omoni peut-être ko yamba ngai na mission yango comme ça peut-être owe rapé mon motema kilo wana ro fula bino boye na sima par rapport à ingratitude o baleka liboso muka nga bulo rapporter na émission mais nga za ma téléphone na chema bo na chilo ma côté foka na yembika na émission na bi o kaka le roi d'Afrique nga bwakinga o kaka différence yake on a que o to balo ba on esa pamba le roi d'Afrique fuli biso on s'arrête na formidable comprendre n'est-ce qu'on a maison mais on a les 3 vocales marqué dans une chanson discrété nzembo te mais ça ba misem susu baza ba yaki ba pesi ba maman nzembo oui ba parfum d'hiver ba ya ba oui mais là tu vas pesi ba pe ba nzembo mais au moins on a fait tam so ki na ko abika c'est rien absolument on a travaillé belé non et ça ka kolinga besoin de chance so yo moko quand tu te dis yo une nzembo par rapport à ni parce que tu es un bon chanteur hein ngai na une nzembo te non chanteur ba vocal ni ba lo ba mingi bongo na ba cœur tous les chanteurs tout ba embarba ba likolo na maison mère ba passer par ba vocal tana biyoka kolela bana ti abengalinga libanda ya mbula esika pongi ekokutanga bisika nga na kolalela ekeseni machantiye nani bazwela embala te na bolingo bandima ye makambo yango comprendre le roi d'Afrique boka batutu nalingi na yeba nani bazwela embanda te na bolingo bandima ye bango tout banda pa ba vocal ya mo le roi d'Afrique tant na ka mona ke ngana pesa ba faire banana vita imano bosani yo kolela bana bako sa bino te kolela bana ba banda wana après solo la bien ba pesa nzembo la passé c'est la longueur du temps hein char de poule voilà comment tu as grandi le roi d'Afrique omoni ngana zong sanga na maloba na ndenge sala omoni na éclaircir ka bato ba ye bakate neti ngam ndako ko sanga te comprendre donc faire école à roko sanga te limna te fait que danger non na éviter pour na bika baba na bika été na bonité donc enfin c'est vrai rien devant le bon mambote devant pe na ndenge ya sans caméra le bon mambote bika biso tout ba musicien les big boss roi d'Afrique yo peut-être ya néo ni marabatu difficilement tata le roi d'Afrique tout na dit faire ni na président mbongo moko dindisi batu dindisi mbongo dindisi batu dindisi bango vraiment bien c'est moi le grand formateur yemoko tata mutate wenge musika bisoni osona musika wera sonne omona bango mo ba ke ça que ça le big boss roi d'Afrique ça ka ko longwa ko mo boya musika boya za suste moni yo dans le sens on nga so yo moni so do so mission to faire comprendre ba ta fana autant la comprendre que ben réflexion et tourner kitoko nanga mo pe lonzonga na sens on comprendre yo moni roi d'Afrique ka yim ta pesa biso so ma sanga lo ngo malobi ke faut travailler on est ça ye masana ngai wana masana ngai wana mama masana nga avant ya wenge aiba ke noko apansaka likolo pour à l'époque on a des plaques cérémonie à quartier la terre tant ouais ben n'est pas oncle rese ba ko tina parler ba ko taper na parler le roi nani veut mon pas c'est on a zo box ça a box c'était mais ando nga ba cacher mingi ba venir so ba décapiter quoi
nde esalaki sikoyo ke aye sikoyo akuti na pale nana misala nga mona pale moi place oyebana déplique na nsima pale afe wana ntango na obima via olakisa nga sikoyo alakisa oncle rese ngai pa yoka misala nga na yemba petit lobi ya ndule comprendre kala ntango bazwa bambasu bazwa banani ocomprendre bazwa ma bato ebele bani donc c'est tout quoi. Onyokwamaki osufraki abus de confiance na famille okokaki kotonga ndako te. Et oui, voici la solution. Fini les tracasseries. Parce qu'avec Dekes Construction, rêve na yo kotonga ndako ekokisami. Yoka bien. Dekes Construction, entreprise moko spécialisée, expérimentée na construction ya ba immeuble, bâtiment, maison, bandako ya ndenge nyonso okoki kotonga ngo na Dekes Construction. Ata ozangi terrain, ata oza na projet ya kosomba ya kobongisa po ya koluka ndako, Dekes Construction ezali spécialisé na matière wana. Olingi kobongisa immeuble na yo, olingi kobongisa ndako na yo, olingi pe kotonga ba immeuble quartier mobimba, eza spécialité ya Dekes Construction. Contactez biso sans serveur na Dekes Construction. Toza na ba architecte na ba ingénieur o bazali très qualifié koleka pona kotongela yo ndako oyo ezali ekotikala immortel, inoubliable. Oh yes. Dekes Construction vous propose aussi ba service local, luminosité à ba bâtiment et éclairage public, installation de vidéos de surveillance, installation de systèmes d'alarme anti-intrusion pour véhicules et maisons. Adamu tukanayo bakoki kotiela yo alarme moko ya suka. Oh yes, olingi talo ya pété. Car Dekes Construction eza offrir pas prix moko très abordable opoki ko négocier yango futaka ndambo oye sengoteur. Dekes Construction mwana Congo mboke bongi yaka. Dekes Construction ayeko pesa yo opportunité ya kopongisa avenir na yo, bokoko na yo, vieillesse na yo. Dekes Construction pambolama. Et moi State, moi Europe, moi partout dans le monde. Opération Pesandako Valeur. Pour tous vos travaux de réparation, design ou décoration intérieure et remodélation de vos maisons, contactez Pat Art Design. Pat Art Design met à vos services décoration intérieure avec la technologie de pointe. Montage de meubles de télévision, montage de plafonds, décoration de murs, décoration de vos chambres, réparation, peinture, carreaux, bois, réparation des murs et tapis. Pour tout contact, appelez Pat Art au numéro WhatsApp ou télé +1 34 77 48 87 61 ou au +1 90 39 52 60 99. Pat Art Design avec peu de moyens. Vivez l'atmosphère paradisiaque dans vos maisons. Mbongo Ike Kaka, papa, maman, jeune, elenge, c'est pela. Kebananda kuna yo ya États-Unis, ya Europe, et comme lokola Pakajuma. Na mbongo muke, penga Pat Art Design, okozala satisfait. Ou soit contactez Congo Promo au 774 578 75 63. Place tokutana na ye. Mais histoire awenge oyo tozobetango lelo mamusu basela zoloba eyo diffie mpe bato tu botala biso na kati ya émission nde bato balobaka ke tosala wenge topesa wera makambo. Vous tous qui suivez cette émission boyebi tobi ya wenge ndenge ezalaka. Mais deuxième partie ya émission oyo tobenga lwa deuxième partie avec Basele tovandisa nano toyeba nano relation ya wenge muzika na ba musicien o balongwa notamment Héritier, notamment Ferrigola, notamment Déplique, notamment Fabrigaz, relation na bango o balongwa na wenge muzika na maison mère lelo na Weranson le roi de la forêt. Apparemment les gens qui quittent Weranson faut balongwe bakoma bango non numéro 1 ba adversaire ya Weranson. Est-ce que vous avez quand même binoté parce que Lelo est une formidable? Oui, c'est sûr et certain.
3 vocaux to yo quand on suba morceau pe c'est la biso déjà ko fula yango wana est-ce que vous avez tout ka ya ba selete que non yo pe tango lungwa pe bo comment on finga le roi de la fête est-ce qu'on a eu tellement que tu es na ba wenge oyo tu veux comprendre que ba mise ba lungwa mo belé ba massa ba lungwa mo belé tu veux comprendre tant to la to mona que ba massa o ba no finga le roi de la forêt lelo ba succès si la bango ba gaz si la bango capo no finga mais massa ba comme ça presse ba so ba succès on comprend ba so ba succès aussi ba fort grâce ba comme ça ba big boss le roi de la forêt ba ça ba succès ba déplique Nathalie Nzamena ya le bébé langa palele langa on comprend bana ba succès pour ni ba reconnaître le roi de la forêt reconnaître le roi de la forêt mais yé mo le bagonga quitter mes amis na kanda bona yé kakati bona yé boso ya quitter na kanda c'est ngabe funa quitter na kanda ayi vous prêter ma quitter la kanda wana ka yé kakati bo kanda on nani ngo le roi de la forêt te akosi oh tala ngala yusu ba mwana tala ke mission lobby na otanga na chaîne B1 musique ya Papi Mboma ngai tika mamona akita na kanda bona le roi de la forêt atanga ngo bon alobi ngala kita maison menga na ki prêter na gina na kanda faut ba raisonner malongwati bazo mama mbongo bon nini bon yo que c'est ça ya le roi de la forêt mais net yo za bo baseli voilà au travail wenge musique à maison menga ki à société faut foutre le palais faut assurer ma bana ba chic faut assurer yo ma miki on est à réglo yé apparemment il no senga so monga garantie mbongo moko boya ngone luka ba problème tout et ça la ka alunga wenge musique à maison ala ba raison na mo boya ya mbonga parler te longo ça déplique jamais ya na mbonga parler te longo ça déplique mbonga parler ça nini pas déplique c'est ngina besa nini yakinda ba pota zunga yakinda ba pota ana ba car banini c'est qu'on a mbonga parler longo ça te homme manga place oyana ah kasi ngo na lo basi ba fan webi yobi depuis kakena ba poto est-ce que yobi combien de poteaux à Limbonda akenda mais non là s'il te plaît basele à Limbonda na OK poto depuis wenge musique à 4x4 qui n'a poté belé na été a changé combien de passeports na pesi à Limbonda place azali est-ce que vini lelo à Limbonda emmené oyebi ngapela ko tunu na obelo moko à Limbonda ke ba poto belé pose bien la vie d'abord yo mo faut ba déjà ndeni ko s'organiser vie na déjà ne monde to zakaboy na koloba ke lobite ke le roi de la forêt façon melanga car le roi de la forêt façon melanga ba parler au moni le roi de la forêt faut dans na roba ni apesa ngambongo na so parler non le roi de la forêt à sa papa so aboti biso tout na parler jamais yo na papa na mo apesa ngombongo po yo ko luka vina oui ba ke papa na sa boti ngai na liaka na lataka na mutu na za na parler na vivre na parler mais pour nous s'organiser la vie na fona manobi malibanda na luka ba relation na ninga libanda vous comprenez au moins bal faut luka pour ba mo bala ko otika ba boti a luka esika na par rapport ya ke ko dépendre na ba parents arabiens moni ba biso nde toza boye à part na ninga misiki biso tant tokola déjà tokola na ba vimo ba père ba gida na ba la ba parler ba nini vous comprenez mais nako ko chara espoir na ngate na père ko père on a roché lika na mutu lobi mutu osati ngafuna kopeka ke ndenge nini via fazo mbongo wana asalaka nini ba fond ni asala ngape fona sa effort na ngai po et ça la peut pas bien. Les gens se disent même bakamo on ebino bo se retrouver na musique par rapport à vie au bino ba sere bo kola nango. Bon ça par rapport ya rokima ngape na posa ngape na zala ndenge père na ngasa ki s'organiser na fina ya pe ya ba parler aina ba lar na ye boko ke pe poto botangi kunu botangi ba mikili boya pe ba député ba ministre mais ba comprendre te bo se retrouver presque na musique par rapport père na biso azaki master pe président donateur ya ba orchestre belé moni biso doit de na parler tout monde a dit loire de na parler à Mbata chez père vu le tumba c'est marrant de Mbata chez père
tabula yaka na parler na père na so yaka na bono to kola na vie wana to na don wana omoni mais to mona kaka donc la seule façon que auto kokaki ko s'en sortir na vie na biso na don ça ba pesa biso za musique yango photo kende yango moni pe et ça que ba kana biso pe ba fila ba genda ba miki na nga musique voilà même sans père ou ta beng sans père à beng ça ba biso lelo to voyager trop grâce à musique to valoriser ce combat ba sele na musique cadeau to pesa père na biso lelo comprendre to valoriser comme on est comme on reconnu partout dans le monde. On comprend. Dans partout. Mais comment nous avons une question vraiment qu'est-ce qui se passe entre Yuna Watabeton, héritier béton. Babi apparemment toi tu étais content ton mambo salami il y a sexta pour Anna. Tu es parmi les gens qui sont contents qui a makala pe à subir mais bino tout bana baki tambo bino tout koli koto wata beton na bino na yo précisément basele qu'est-ce qui se passe ce sont parce que le rumeur aussi c'est une information je ramassais wata beton musicien. Bon, on a habité sur la musique. C'est un peu la musique. Mais il faut béton. Mais respect. On a président de Sambogat. On a président de Bissot. C'est quoi ta béton? Bon, what a béton a habité. What a béton de habité. Alors, ta politique. Il y a le président de la République il y a un béton par rapport à Babundisi mais c'est béton. Si vous avez vu Babundisi miange mi démon, babi ku batawe rande pe bata derrière mambo na la vidéo wana. Nini comment motangeza ni? Basele. Yebi ange mi dépoté. Mi ange mi démon. Album web makalamenti ya héritier watanabe oda mi ange mi démon héritier watabeta pe na maison mère ou bien dernier fils c'est pas dernier fils oui ba ko ben dernier fils mais père pas ko sentene libanda dia sente ba bino boye ba jeni ba Nicodème te ba sente bino te na bien ba ko ben dernier fils père pas ko sala chepe mère zemi yoki mo asuka me babotolo ki mo asuka mutu msopa ko mi mo asuka izala boti mo besobi afimi ko na ngai afimi ko pa afimi ko tam suspa longo yepe kumuka papa olali petit mo ni pas ko tsika ko comprendre non dans le sens où on a évité ngaza na polémique na mutu te so ezaka polémique na mutu biso to kona na la famille mo boy chrétienne quoi comprendre famille chrétienne to en plus na catholique. Il y a un moment où donc faut nazala que nazala na mutema malamu mais tout ça la pesusu na sujo pesusu umuna ge muninga sama kambuyo et simbate mais ba vocal peut-être il y a juste des nuances babi lopi na maison mère et oui il a bien un problème pour na ko interpréter en oui juste des nuances personnellement quand pas quelqu'un qui s'est remené à Jésus de nuances on a vu na ngai yo bomi faire bomi faire Jésus de nuances maman non lo dans Jésus de nuances fait rigole les padres wagi ex chef d'orchestre yabino na kombo na ye surtout nga question moto petit na kombo na ye moto absonga na répondre ba mo ngolo kwa polémique mo boy ndi na obo ya batute vrai Jésus de nuances on a quelqu'un qui s'est remené à yim de mi benga Jésus de nuances mi semso mi benga Jésus de nuances il fait remenga wana yi tam suna famille na orchestre na ye ba vocal na yeto liabino il est besoin ndeni bo longola ngo ba na ko banzembu ya mama nga waga yao bolingo retikelinga mama na kwai bakale kaleo na éviter soki ya gauche to pakati si à droite papa wimba na imba ba plan na imba ba
maze baluke bakimisa ya le monde ya mosolo maze bakoselinga makambo epai nakendaka donc wana tozalaka ke boski bavokala bavocal ne compliqué mutu ndeni vocal mo boya chanteur mo ayembi ka compliqué nga non ngai lo compliqué nga yaka te ya wata vocal ndeti ni vocal mo wata sala na d'un baté album temps présent babi vocal un peu musique est compliqué à me rater. Ngala polyvalent, ngala imba tous les vocals à battre, tous les banzembo. Moi depuis que l'on a goûté imba plan là, on c'était pas formidable si bientôt ils ont mal venu. C'est ça même formidable mais bientôt on est avec Yoko sur ce plateau. Oui. Ah ngaïe. Le groupe est pas vraiment la battu de la bise. Vocal les gens la valeur à chanson. Non, mais tu as mon nom mon corps pour passer besoin idée yoka. Ota yokenda nyonso sukala ekomanga bololo ndunda nyonso naliaka ekoma kuya bilolo ngai awa distraction na ngai ekoma nango nde susi porter amebasaki ngai namema pasi ya bolingo kizengi atangisa soi ngai natangisa pinzoli omona maloba na oloba donc eza na valeur ya chanson bazelaka bien formidable. Mais les cas on a déjà ce voyage les cas qui ça va bien avec musique à maison mais il y a Dubaï mais parmi to bakinara Dubaï fila plutôt nan plutôt Arnaud je ne t'ai pas retrouvé na liste wana est-ce qu'il y avait un problème parce que bon après na besoin peut que ne bon travailler moi ba poto moi ba zi wana pe ça la tambola rapé bon on est musique yango ke na bongo mais na liste bateau au bakendara tomona yote et la ranon du ani ni raison zakani pour bon bolanda mais bolanda rapera li souté ouais ce que je veux dire que je ne t'ai pas retrouvé par rapport à que producteur pour producteur na biso fallait atteindre ba billet sinon o ya monaki atteindre les salariés tant délégation de ceux qui biso fait Hollanda de bonne période les moi par rapport producteur azaki moi retard au cinéma bien par rapport à date déjà concert fallait betama ça qui pré coca qui déjà donc il y a un moyen tout ça autrement ils ont été par rapport à producteur mais ce babi que voyage tout et les cas dans mouvement nyasuna donc ngai Dubaï za kande to kenda ka ba pays nyastu ya to kenda ba pays nyastu ndande to voyage ka donc na mona ko lo côté par rapport au musique à maison mais ça tout voyage qui peut trop c'est on a tout ba voyage trop tout ba Dubaï Rwanda Uganda to tambola pe matro na ça la pe ka bien la répétition intercommunale au Bossala, est-ce que juste après vous êtes contraire déjà ou une musique à la maison mais il siège parce que tu es que place pour nous répéter la Zamba Playa la parcelle a été déjà vendue son ou bien une musique à la maison mais là peut-être na capacité au sommet monter to éviter le pourquoi ba somba qui monter pourquoi bo somba qui monter c'est pour cela tout le monde a ba répétition intercommunale est-ce que vous siège ou bien vous continuez bon jusqu'à quand parce que tu es quelque part ce toi musique à la fin nango ba message ming na parlement na sénat na bango place moko ndenge daki ba la samba mais pour l'instant ils ont na éviter dossier on a ils à niveau ni bon mon idéologie intercommunale c'est qui de chemin ou le code afora banango avant que Dubaï banango kala le baki que surtout que Dubaï faut bando répéter intercommunal pour azana pour ça formidable auto beta stade de martyrs il y a un bit ma intercommunal les amis qu'on répéter tous les 24 communes et ceux de répéter 24 communes ndenge mambo déjà Fati Béton sous la déjà na ba combattant j'espère que ça va aller donc écoleka et les kanango bien makambo fumé qui est bien quoi donc kosola kaka il y a un roi de forêt ben avant tout bandana basala minene il fallait tout bandana dans le stade des martyrs dans tout bête stade des martyrs et après tout bête stade de France dans la bête va tourner à stade
Il y a un moment où on a 24 communes, à ce aussi intercommunal. La défense en Bobé, ton rapport, Maître Gims, ça bête, on livre, ça va congolais, n'y a pas de Jamais les rois de la forêt bêta de cette défense. la défense, il y a Yomoko. Il y a un mot Il y a un festival. Pour oh, il y a bétan, là, fallait pas d'arrêt. Fallait pas bétan à payer. si on a bis, yo big Maître Gims a bêta en que yo big Maître Gims a bêta en liboso, bah, mais c'est congolais. Maître Gims en affiche, donc, signe Stade de France. Non, ça l'a maté depuis Congo et Congo. Les rois de la forêt, à quoi on a bêta, on s'arrête par rapport à. Kasi mo boni question mo tourner on bandelit. Ya nini ngabla lo bake musique au bon bando beta na biso to beta ça un peu différent. Sur la musique les lo ya ba combattant. Omoni, ya ba combattant, ya moto maman na ke ba mikili, ba sala ba spe, ba nini ba mo mona ke le roi ba leki biso. Ma or que biso ndi to za boy. Bonyonga un peu, yebi ke bonyonga un peu mon potopé par rapport à système, il manque carabino. Si poto na musique manque caracas. Il manque ba ça tout. Poto ya bien quoi. Pour faire la que na poto. Igela coiffe ikote Papa na Kerwan, éternel Kenaya Kanda, Taba, Ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerwan, éternel Kenaya Intabaikate Au 174 avenue Aristide Briand 93 320 les pavillons sous bois. Intabaikate À la petite porte à gauche association Hugues Ikoté. Intabaikate 01 41 55 0000 Ntaba Ikoté. Takas Bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya Buka lelo, Lamba lelo. Bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Naba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Bapos Kutu Ekosa et Koma Kimpiato. DHL, Omeki Okangami. DHL Salamumbongo na yo à 200%. DHL Otindi mardi, Otindi mercredi, Otindi jeudi, Otindi lisusu mokolo ekoya. DHL Turoyo et Nyati Bangonion surtout. Pour tout contact, benga mwana mboka Yale Financial Service situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travaille sur la DHL. Donc les alliés garantis, toujours à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, toujours dans un carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons. 3 jours, 4 jours, et combien à Kinshasa. Et qu'on jusqu'à 10 pounds. Au ton d'ici, prix est garanti 3 à 5 jours. Et combien sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days. And we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution et mon année. Puta fallait puta mabe. Que c'est avec une poto. Mais bi puta bien de mankaka. Ce que vous avez fait. Te na bi fallait pas qu'il na poto. Fallait qu'il na poto. Ah qu'il na poto habita à peine na mikili. Mais biso ce que les rois de forêt qui na ndule avec donc événement. Il y a ndule mo bo événement ça moi amener de bon money plein. Il fallait que événement. Nabi fali ezaki événement te ça par rapport à nous. Il fallait que nabeta na grande salle monter. Mais tourner fallait outil na bon les king. Nabi que les king asa savazo ke ba mikili mais obeta ba concert mon bo été événementiel donc ba vandi bo batali ga seulement danger. Mais abeta ba Olympia. Mais bi Bercy ça en 2020 en février. Nabi fallait beta Olympia plein. Zenit c'est pas beta. Zenit kuta liboso plein. Baleni ba combattant. Et mi balé ba combattant parce que moi donc plein ba concert événement en moi.
Donc on a le conseil moi événement moi que beaucoup d'orchestre moi on a seulement donc seulement mythique donc bon petit lo comme que kangima na sens on a donc on a eu mon père on a le bas qui on le bas moi que donc on a solo bas bo solo donc sur les Kings sont stade de France on soit plein ils ont un stade on soit plein parce que ça a les Kings. Et puis dans le cas que Weranson va jouer dans le stade des Martyrs, est-ce que vous pensez full wana ou ba wanda ikola na Weranson ou ba na gina ba concert ya ba London Mine ba Ferro wana ya stade des Martyrs wa beta plein à craquer na pelouse c'est Wera wana na Wera lelo ko tondi sa stade des Martyrs. Wera na Wera lelo. Mais bi ba sangana kutu ba sangana na francophonie stade de Sonate. La francophonie qui maison Mertin. Basangana na festival de la musique. Stade Itonate. JB Wera pum Itonate. Non, Wera on a JB balba beta concert ya ba on balé wenga ensemble. On a plainte gouverneur de la ville biso wana Kimbuta. Aboyango. Au bon été événement. Si jour pour concert ma lobby faut concert. Balba somba ba billet qui Kimbuta aboyango. Mais il y a la francophonie, il y a Mamba, c'est normal. Comprends? Big Boss, voilà, il faut que il est toujours le roi de la forêt. Il est le roi de la forêt. Oh, mais c'est ça, mais Abou Sanagatan, il y a wagi na ndenge moko boye basi ba fuli mais obosani succès bakara ba poto ka yango ba oloba ke biso na mo différence ya lit po bona ba zenit bakendaki mais obosana ke le quoi da fo ba misuku de roi fo so atiki bo abeli ba l'époque wana batiki fo misa betelita ba meki mais lelo ba mo boya kaka ngana ya maison mère na kuta ba bolotin na kuta ba mie de son na kuta ba nani bango nyoso dans l'espace quand même si on ne ba longa na sa succès score le ka rason bon bon état la succès pas quoi dépannage miel de son tout ça na biso parna tout ça mais tout le monde a dit si on a yo lelo bano tu ba longwa maison mais en tant que tu dois un succès fabriquer ça na succès fabriquer ça na beau JDT bon bah JDT ba ça déjà combo mais succès ba na mon succès le peut être bien philosophe à succès les lo ba bien film ba na succès le ba na succès dans la na wenge musique mais maison mais oh tu ba longwa mutana succès car fabrigas yango zo lo ba lelo fabriquer ça na succès Robin Mundi ba na succès depuis que pas na succès oui un point moi ça on a maman li ngondo kosa ta mususu ne on a boyi tango tangi fabrigas mais album est bimi mais non et salim mon il y a te contredire bon mais ta ko yo mo lo bigena ne salité on a ni aller plus ko yango nazuko ba plan la bangoti yango malin na sali nini yo bato kayega yo bébé langa la yango ni za succès siko ozizuzu nani soit un succès comme yo luka bo tu biso to bige musique ya Congo ba kangi génération ya misia wenge yo so mo luka bango ya ko luka ba bindo mi bazali te fena ngando bana sina succès te mais aza na kombo ba bindo bana kombo mais asuna succès te par rapport à zo betate mais ça na kombo bon chanteur ya babi pesi bambote sika ça ba fena ngati bo faire rigola te bana succès te mais bana ba kombo yo bon ça on a koto ni non on ça on a koto et vous hérité te bana succès te succès mam hérité to kanga ba moi 2 jours imta kanga ki actualité yo bo ça dit que c'est pas hérité nanze munini mais vidéo là qui hérité ya nzembo nini kasi vidéo ya nzembo nini yo ngane ya nzembo ya nzembo inosa uza beta boro mo beti mikolo ya yo pe obeti ya mbongo de nani yo pe ba pesa yo na succès je n'étais la chérie pas bien monté
Je ne te lâcherai pas. Il y a un mot français. Et ça peut être un peu makambo lelo ebité. Après ça makambo. Moi mindele ba pesa makambo. Mindele ba pesa makambo mambwana. Na ebité. Mindele ba ba français na. Mais français pas maïli hein. Français maïli hein. Moi ce que le français na maïli. Munum so ko mono le français na TV mais zoba rozande numéro 00. Tibo ya na maison mère depuis maison mère et banda tindeza lelo. Ya na mission moroté ayemba français mingi ko héritier webi. Nandeni. Banze munaye ba vocal na mingi anol bango mingi yaki en français webi quand même. Pourquoi le plaisir d'amour ne dure qu'un moment. La vie appartient au courageux. Et lingala. Ta place yo luka place buki. Mais que c'est moi le voici. Ngala tuni. Na grand caméraman coûte à ce qu'il faut. Le rôle de forum dans nos français de bandakala. Voici ma main droite ouverte et luka mamnango ba. Et bimisa ba version yango. Ezo senga loboko ya c'est pas moi le rôle de forum banda de ko imba ba français. Ouais puis ma main droite ouverte. Achaka boit. Yo asiri ka chabo. Oh. Mais ça bon bon mutu. Yo sa si on a concert on a loba we ka chaka bongo. Concert to loba te ba concert to beta rara ba chaka kwa bongo. Yangi mabosa na te boy. Ngape na rofanda bo. Bon ndeti yo simbi bo. O simbi bo. O simbi micro. Mutu mo mono pa ngape so mo na pesa gauche. Est-ce que voici. On a aux à droite qu'il faut passer na droite. Voici ma main. Et puis le récréer. Écrire nini? Maman français on me man oh cultivons la paix non la haine. Il m'envoie mais man nini na Kora kuna na ba Afrique du Sud oye m'envoie na tout. Pour on a tout que héritier dans lobby français mingi na maison mère yuso boya. Est-ce que c'est rona ba salaka? C'est rona est-ce que c'est rona combo tangé salaki. Na Kora on a so image talat salaka. Kora. Oh yo lo ba. Akina be Kora quand même ba kenaka cappuccino ba kenaka. Oh, ouais on so la kenaka Kora yo Kora avanti. Na ba avanti. Na ba o a succès. Quoi? Bam 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 bam. Eh ba J3 ba cappuccino. Nani Shaggy. Mtabini saba na animation. Bango na chamba saleni. Les rois de la forêt. Les rois de la forêt mtaira na ba. Oui, on mtaima partout. Et ça nani? Mais on me ça quoi? Ndamba mo fina nga sube bina damat. Te na Kora na imba kutwana. A interpréter. Nani kasi? Na ebita. Ngala bano magé. Kora ma obalata 4 babina, Bill Clinton babindo meshi d'été nani nani ona 4 5. Botanga ngoma faire. Comment faire na komba héritier yo ligotanga ngo te na bosani nde ya na iba komo natanga kombo mona bandeli na ebi esaka ke 4 personnes on a bina siko donc Kora o bakina imso ya ngina ngo fo Kora we ngina lo saba tente kuna ça la succès makasi c'était le roi d'Aforem ta binsa Shaggy ya binsa nani babina ya monte il est entouré quand même le roi d'Aforem ça mta show ka ba finga le roi d'Aforem point ah yeka show mais ba bosani ka show na yonte sala bon Omoni. Le roi de Forêt n'a pas sa stratégie. Et bon, les gens qui disent au moins que la musique à Congo, au beau temps, il y a un chef d'œuvre. Wilson, la liste on a raté. Il y a autant de JB, autant de Kofi, autant de. Est-ce que Banzé m'a mené les très en succès? Ah, ça t'est touché. J'ai mené les riba. Yeah, ngalalela, malela. C'est tout ça. Tu peux sauver manga. Oh, mais c'est pas le roi de la forêt. Il est qui TH. Bah, na beti demi tour na village natal. Mota mema kinga ya wa démissionné. Ben c'est pas nan. Mokili monde a surprise maman ngai na eba kiteo. Il est qui omba. Oh, na tanga nzembo tikala libela. Umba pesa no banzemba bien mais ngaf ko na liste batanga ki batanga yo raté yo nga batanga batanga ne batangi ready batangi JB batangi ready JB batangi papa nani papa Tabulei
atanga bato boye nani mifimo alonga wenge po soki atangi nzembo wana soki atangi nzembo wana oyo yikaka mata kita motema pasi soki amoninga na balai ospalela tayo yanga nzoto eboya bitumba ospalela tayo yanga nzoto eboya koswana ti lelo na bafete ebetaka ti lelo mavideo wana oyo asalelisa na ntangi yango te ocomprendre na ntangi ke abosani bamise ebele fo yebiseke azonga andotya bamisise atkalasi bamisise bien bachaine defre wana oyo aotanga wana fo atanga na banzembo wana po ti lelo na bafete ebetaka wera betaka pasi rumba wera na fete mpe pasi yayi moi mama bafete plus na fete tobi wera c'est plus référence eza générique apesanga je bava makasi ya kozwa na fete ti lelo ebetaka ozobima mpena oyobala mwasi na yo bouti bozokota pena ozwi koko banzembo loko bazenga luketu banzembo loko shote shote folklorique donc na sens nini ezake moni musique na biso ebanda na folk balo bayebaka te lihoda fore balobaka nzaka musique yaka sheri nanga yakopesanga bolingo sokopesinga te nakokufa balo bayebika bongo musique ya bongo te musique ezali nde ezake fo oyemba nde balokola fore banda oyemba vraiment musique eza fo oyemba nde bafie na so bamikolo banda oyemba ocomprendre musique tobongisa ndeni nga na masa cibe te nabi wenge musique abcbg na te bafuti bamasa na bino nga nalobi nga natanga nkombo ya papa chéri binadama naotanga nde nkombo ya papa chéri binadama ocomprendre naotanga mambo te bafuti banani te nga naotanga nde papa chéri binadama moto asala nde molobaka baevre na ye ebimi kutu meilleur orchestre na neo par rapport à quoi par rapport à orchestration stabilité bika moto atiaki wana amitia kaka atiaka na ye o atiaki wana atiaka na ye kaka ndenge ya mona atiaka atiaka na ye me bango moko bato bango bacomprendre weka sol mpe bolingi kozala trop courte joie weka fuli yo umeli tokei weka fuli yo umeli tokei nasuka kuna moni baarnake bayaki bape bango tinde banzembo me bakei kaka vie apprécie ezobomisa banoko eza na baorchestre mosusu okoki na loyenge te soki oke na baorchestre mosusu na loyenge oza komikitisa yo uta na maison moko okita na orchestre moko mpo ani mpona car mpona pale olandi mpe baorchestre no mosusu lider yango mpa na car te asombeloni na carte wana alobi kaka nga te komba arnake neti olivier akuta kita weranson mpo ke pe héritier seka mona kuna ke moi ça va maison mère ekufa peut-être olivier motu na ngai mais akita weranson mpo ekamwisa biso tout toute vérité n'est pas bonne à dire totika so naki kuna ntango mosusu nanga naza telefone na bengaka nani ata bamisana otangi na cheka main libre na che ban okaka alo na biso mais yo so kaka wana ozwaka 5000 ana soki 10 000 soki bani omwaka ndenge wana ofingaka na telefone omwaka ndenge misango wana ofingaka na telefone tolongoli pepa tokati ayeba kuta eza émission tosala yango kaka na minute na soki na bengi pan pele ouvert na cheka pan okaka ndenge naki kuna nani utapesako 5000 ndenge bakofinga kutu baorchestre na yo soloba okomisinga te igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya oh chérie je pas chez ni pour les hommes c'est aussi sexy pour les femmes dans ce cas on y va oh ok n'oubliez pas c'est Bindou Bio pour les enfants. Eh ben oui, dans ce cas, on y va. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Salon Hugues la Coifficoté. C'est aussi pour les femmes.
Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Salon Hugues la coiffe Icoté, c'est vraiment sexy pour les femmes. Nous les hommes, on manque les mots. Pour les enfants, pitou-piou, il dort. Trop de nick-nick. Chikicha, chikicha, cha cha. Vraiment, ça va faire au bébé. Namoni arnaqué na leli. Oh. Oh. Oui. Quand elle a parti, on a besoin de partir. Au moins, il a arnaqué. Na leli. Akomi libumu munene matama balele. Ah. Nanga mama na fani na tena bi ingai ta jene ko beba. Ah. Mama ge don mama ge ninga no viva yango susu te don. Ah la même ndako la kina ngwana. Kaka wana kaka. C'est comment na niveau ni. Donc mon venu mon mille lobi inza be passe otuni noko zanini. On a ça. Ma plein hôtel ambulance boki mawa. Oh. Ba ba to tengela ngana ngasko na ngana ba ko ma wasko tengela ba ngwana. Ngana ko batira ma na point nini. Na mawa. Oh. Na mawa. Ambulance c'est pas où il na carte et père il na carte. Ti lo pas na carte non. Ani kana avion. Il na carte. Il na carte. Où peut-on finir mon sommet? Où place pas qu'il ne faut pas savoir carte. Yo ça maison musique. Oh on a la carte. Ayo kuna ninguta parler kuta lui à part mais donc. Let's go. Kwenda kutuka donc. Et c'est l'autre. Et l'autre pas. Car c'est l'autre. Biso kola nango déjà. Na ngana bi dépense à car. Ngana bi dépense à car avant ba tumusu ba car. Na bi dépense à car. Na bi car est compliqué. Na bi question na car faut ça me la tana mutu mo pembeni. Po kuta na ba convenir mo ala. Donc na bi mambona 20 kutu na wengi. Na mona ba mase belé hotel livre ba hotel ma o manga anga kufa. Mais ça un choix témoin longue ça te mais anga kufa. Abima nga maso na longo question na ke wa sina kenda ki deba mo nafanda ka anga kufa. Belet. Na ba leader na bango kaka so kutene ka boleli. Ba boy boss live na lobby komba mutu na bige na ba leader na bango misuna kutana na bango. Ouais, ba leader tout presque ba longo maison mais bana bango bien. Aussi Ferrego la ko ba tana ba Ferrari pala danger na ba nini. Te nga sono dans un gisoka mwa muke. So tali héritier wa tanable na bige parler ba ka keleke belé ala GB. Ala tout ça. Attends kitambo. Tona bandal. Ya za awa. Oui, voilà, za awa. Avant na quand même na GB. Fali kutu toka ke fala foutre la ratile lo. Bon point les autres nga ya fala foutre la mais batu no ga leader na mo. O kokolo bate ke so parler na été. Parler na été ngape cameraman na roza pa fandi ba bu amoni ma parler afandi a filmer parler mobimba moni bu a comprendre que na rolo baba ke o pe bobu na kepe bobu to e ha ngo lo te. Ne singa sko na rolo ba ke ngaba somela nga parler afa musique. Yo mo. Oui. Bien bino aboy belé. Biso faire payer ba parler belé. Mais na ba parler belé a sala ba système na yi. Pas boy mukolo ya boy bu. Ce qu'on appelle ce qu'on a urbané nana parcelle. Nana parcelle. Bon place au fond dia yo ya kukuta ile moto. Nga yo mo. Ko ya kutu na bise pe kutu nani Christian Bouygué non mona on ka la souvent yo moko. Na moni pe bon na za non sa misala ba ni. Donc ka bo ndo moni ka bo. Donc mona magena ko kepe na mbanga misuba ganga. Parce qu'on a assez caca. Data outi no ba poto na o donc on a parlé na outa ciré donc. Na comprendre muki na seka ba tu na tala kaka ya. O izaka musique mbanga TV caméra vandi à lobby à solo li mais to seki. Comprendre? To seki de chama mbango. Yo na sens na lo bageza ba leader mso aucun leader na ni karamalonga ni parler. Dernièrement on a tous les gars ici mon a catch kaka na ba leader a ozotanga na ba catch mo boka boa ba leader amsu ani na otanga na kombote
ngabe obulanga mboko ngamboko ala yoli de tuna kala sunga mboko baso tali bana kaka malonga tana pala dansete Bon, béton. Na yebite pour nga sona kondisi ba faut comprendre ba bon Voi muso konisa bi kes héritier. Voi muso konisa bi arnaquer. Na bi ba ko ko. Mais ngana iba da sa lecture. Ba polémique wana. Boton na ba ken na bi ken na maison mère ça va chanter sur même ba voix de tête. C'est que son ngam na ba voix de tête bo comprendre que ça ba mi sapi ba même ba voix de tête na raison. Voix de tête na ima voix de tête. Fera ima la voix de tête. Fera ima la voix de tête. Sigo yebsanga olubani depuis que kitelo ba voix mukie bongo wana zotanga ka ba kombo wana poto yebi bo yebi ke ba mise ba fo de test pas ça pour nga tangi na ko mo mututi ako bo pesinga raison. Je pense qu'on a vraiment beaucoup navigué au solo lit de tout sauf de rien. Et cette émission, je pense que a vraiment fait de plaisir à tous ces gens qui l'ont suivi. On est vraiment talonné par les temps. On est à la fin de cette émission. Nous allons laisser le temps à notre invité qui est Arnaud Bassélé. Et c'est un peu de désannoncer sa partie dans bas dédicace avant de Sabatounaye et à rassurer Subino qui est formidable aussi. Ça arrive bientôt. Et puis Tozong encore chez la justice de la presse pour tout désannoncer. Et voilà. Parce qu'on est déjà à la fin et au PCB autant disponibilité malgré l'occupation. On peut dire quoi à la fin de cette émission. Il faut vous remercier et puis redonner encore votre numéro pour tout la besoin que moi Liban encore plus tard va soutenir positivement dans ce que tu fais. Bon, donc je voulais d'abord vous remercier. D'abord, donc, on a donné beaucoup ce soutien aux Abinoso et longue émission. On s'appelle toujours la chaîne au Congo pour moi. Bon, on va ça la promotion pour les artistes. Donc, na fanatique tout. Bo s'abonner ming na chaîne au Congo promo. Yango zanga chaîne standard. Donc, bon, mais nos artistes tout au binu bolingaka. Il y a l'orchestre et tout, donc différent. Beaucoup zobango quoi. Beaucoup zobango donc na pesi bambote na ngai na Templar Massamba Zolanda ngai sama sakila depuis Paris na papa Raf Modi Zolanda ngai depuis Paris et Yubita mère des mères mère ba surprise. Donc na pesi bambote sikoza na pesi Irène Vamba la fille à Boyangonzo il y a Arnaud so les gars faut pesa non numéro de contact on a pesa ça plus 243 89 63 00187 plus 243 89 63 00187 on a sur comme na WhatsApp na Facebook betika Arnaud Bassélé au mona ngai au zongai dans na ngomi balé on a zana big boss roi de la forêt asimanga bona na téléma na sala ngote pour balbo te be ba mi on côté na compte na ngai ba pirata ki ngai donc ya ngomoni mais so o yemo tango o tina ba demande ba Arnaud Bassélé ya les frais ka bima donc na ko accepter pour nga boya nga ba tuti na pesi mbote na na site fa 4 motema Sophie Muzombo ve na ngai depuis États-Unis na biga yo mo zo mo na ba bilembo na ngo donc na pesi mbote na na Jean-Paul Elesse motema tete bokongonia na bosani te candidat japonaise azolanda ngai na bosani susté donc batutu balinganga les amis d'Arnaud Bassélé partout dans le monde bo soutenir nga toujours de bo soutenir ngai biro na biso mobimba ya wenga musika maison mère et na pesi batutu ba Jonas Mbese na Jonas Mbese na pesi ba ya Pachopanda et Dr Ige Malongi, le chancelier Cour suprême, bientôt le 29, na bika mukili ba comprendre qui est Arnaud Bassélé et na pesi sumbo te ngai na Major Popol Bokele, Roland Chamba juif noir, Roland Chamba juif noir, mais on a besoin donc Rita donc Roland Chamba juif noir, le cri du peuple. Yo ebikaka bino tuna lela bino to fort Judith Mandeni na pesi bambote maman na ba Paulinette Chris bino tuna pesi bino bambote quoi donc na ba etu ya ngai balinga ngai na pesi bino bambote quoi. OK, merci beaucoup. Ouais, merci aussi à vous
le grand caméraman Christian Mbouy, donc on a PC Bambote, donc caméraman à swag. Donc il y a les bons moments, il y a ventre, mais il y a bien. Et ça c'est que les bons moments, c'est que oh ok maman, ameni maman est bien avec vitamine pour panzara, baboro et bimao. Donc on a PC Bambote. La bosse est société, merci de chez ma pata, maman pasteur, maman nanga, maman exaucé na cladi. On a PC Bambote sera aux alliés, donc maman pasteur. Il y a eu on a 6x4. Irène Vambaboya Nzoma Yubita, bienvenue Maswangi, Anthony Mazzini, les amis d'Arnaud Bassele. Pour comprendre Patrick de Panama. Okay, merci beaucoup. Quant à moi, je dis merci à tous ces gens qui ont suivi cette émission avec une attention soutenue. On est vraiment à la fin, talonné par les temps, voilà. Je dis merci au boss Raf Ngindou, donc le boss de Congo Promo Télévision. Je dis merci à Cédric, plutôt à Christian Mbouy, c'est lui qui a réalisé cette émission. Donc je pense qu'il faut une caméra. Bon, Congo Promo, donc Makambo. Donc, vous avez tout simplement soutenu cette émission depuis le début de l'année. On est vraiment à la fin de cette année, donc nous avançons vers le mois de décembre. Donc, je vous remercie tous. Maman Fatouna Londres et maman Béatrice en direct des États-Unis. Namoni, maman tout, maman Tété Kayembe, donc ma mère aussi. Nouska Mapumba Kayembe. Voilà, grâce à Chitoko, donc Namoni toute la famille, donc on est ensemble. Restez branchés sur Congo Promo Télévision. Au revoir. Bongo te Willie, bongo te tokaye, ma jolie na lelie. Ah Willie etoka, na sengi pardon, kosala bongo te. Bana Congo, bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner au Somba Décodeur Wana. Mbambo pour na kotala babiloko tout ya mboka pour vous aller informer à l'heure. CPLA TV na bandeli CPLA TV Décodeur et CPLA TV ma chaîne tout ya Kinshasa, ma chaîne tout ya Congo, ma chaîne belé bouquet na pour tout sur les nyonso ba clip tant aux autres ma bonota. Donc ba information nyonso ya mboka, ya politique, ya culture, ya sport, ya santé, ya nyonso. Donc voilà, idéologie à CPLA TV.